Bisogno stato s'abbonare, nascere moko, Madia Star TV. Etala mamunate, bato bandima, Christophe Songo, andima, Tati Hilenda, andima, Angel Loué, andima. Madia Star TV, Chalaketa, nascere TV. Madia Star TV, Chalaketa, nascere TV. Le grand collaborateur, Christophe Songo, Nakatia Madia Star TV. Le vrai Kiko Kondambuta, papa social. Tadi Hileda, Angel Loué, la mignonne. Bisogno soto s'abonner, national mako, Madia Star TV. Etale mamudate, bato bandima. Madia Star TV, Zambada Media. Numéro bagage, bamis, bapig, ma théâtre, s'abonner. Bonjour, bonsoir famille, na balanya surtout ya Madia Star TV, tikete nzamba lola sala biso bola mona mokola lelo. Tolobaka bande konanga soki toyeli boso ba télévision na bino engel ba ke loko moko za comité na biso pourquoi pas tolobelango. Pamba to zali émission na biso ya ba kwa Angola vedi ba congolais na ba ngolais na ba congolais ngambu biso tozali moto moko j'espère que na lobe loko. Bande konanga na pesi mbotre bande ko ba soutenanga de près de loin o balazala ke la star quoi ya te la star azala toujours là na pesi mbotre na Christopher Songo ba Songo mobile mo abino kata London sans oublier na pesi mbotre na Emani Dola mobile taille S balongo no batseona na pesi mbotre na babina peko mama na kata London sans oublier Franck les boss na kata London na pesi mbotre na Miyak Blanchard Mabanza kolo Miyak na kata London na pesi mbotre mi na pesi mbotre na ngala moto ni solandanga sans oublier babi Jean Simé les boss babi motema ya Orneli Meya babi moi c'est à chambre on fait dire que moi ça pembe moko ya tong babi to pesi no ba gros bisous pesi bozali merci beaucoup le bandeko so bolinganga alingi pa libanga bandeko no biko za mwana loko na yo bandeko nanga contactez toujours Madia Star TV babi talaka mo sanzela mina boko libanga babi dega babi na bossa titi na Camille babi la patronne na kata London na pesi omboti sans oublier babi Mimi Kasongo na pesi ombote Patricia na kata London babi mona Belgique menesema London na pesi ombote mingi bandeko nanga to yoko sola ka lisolo ya ndeko biso mosa kishasa otomoni ba image o mbwa aswe mwana na biso akufi to sengi ba sori na famille nyonso tu ya comité ça kwa Angola pas matete okufeli mwana dans la comité ça kwa Angola to sengi ba very sorry ba mes condoléances ba na moi français na moto nyonso tu oyo azali proche ya famille oyo bandeko na ngai toyoko sola likambo ya mbwa oyo bamiso abike non mbwa oyo ifeza bakotelaki mbwa oyo eza ndoki mbwa oyo ifeza balataki elongi na ye bona bo bandeko na ngai nangina lobe loko place omoni eloko nyonso to te bandeko na ngai tomona yango kaka ndoki non moni biso bacongolais mutu te na mokili akoki kokufa na maladi normal ezalaka kaka ndoki toboyi te satan azali mais totelaka makambo so bandeko na ngai ezala yango kindoki te mais boyoka ndeko mobali oyo na kata Madia Star TV a expliqué biso sorte ya bambwa bandeko na nga mo pe kuna na porte na yebaka teke bambwa na bambwa baboko na bambwa ba catégorie na bambwa musufu edike bambwa mususu bazala il faut soit temps ya ko dike pa afana na milia bato bambwa mususu na bambwa boto mususu na bambwa bandeko na nga pe na yebi on kaka lelo avant que la babi bandeko na nga to landa ndeko na biso dadi ilenda na kata français intervention salaki na kata Madia Star TV a expliqué biso na bokebi nyonso tu to yoka na bokebi yo mutu po sala mbwa yo ozala bisombela mwanza oyebaka te mboni lokoko somba oyebaka te mboni akofa na milia batu yaya miyebela omona ndeko moso tamusu eza bien oya yo soko miyebeli te ndeko na nga yebake okokangama tolanda ndeko dadi alobi na bokebi nyonso tu tolanda asisa yaka botoli mwana na monoko ya mbwa abotoli mwana na monoko ya mbwa to azobima na mwana na balabala ezalait déjà que moi na déjà misa kufelaki donc tout le batemi morte déjà déjà mi kufelaki mais le problème en deux aki moi so mona lokola bazo ki manela musu ngai donc pour moi azo mona ki babotoli musuni na yende donc
libanda ya libango mpona kobotola mosuni na ye na maboko ya ndeko wana ya mwasi eskize nga mpona azobenga mosuni normalement aza moto oui musuni par rapport ya nyama azomona ni ye musuni na ye ya kolia je comprends façon ozolobelela we sikoyo mais zela to comprendre ke moke mosali ya nzambe siko comment expliquer mbo oyo azalaka na lupango wana quand même il faut ayeba bato ya lupango quand même il faut ayeba mwana comment mbo okolia mwana na lupango tandis ke mwana na bango moko ndeko na ngai natyana bango te nga na mwana lipango me mbwa wana problème ezaki maboko na bambwa bayebi mbwa bayebikaka surtout bambwa oyo biso tozomilukela baproblème eloko ezoboma biso bakine ezali baprestige eloko eboma bandeko na ngai bino mo boyoki bandeko ne bazolobaki mbwa wana noma azali mbwa mofa baedike ye bato baedikaki mbwa wana te mbwa baedikaka ye mbwa bapresentaka ye na n'importe qui te mpona kobanga bakoki kolese mpe poison wana ifo bayaza mbwa lokola bambwa na biso taza chien police ayebaka bato nyonso na kati ya lipango te preuve ane oui chien police bato babokola babokola mbwa bayebi mbwa baedikaka ye moto oyo ayedikaka mbwa bafutaki mpe mbongo bafutaki $50 par mois ezodépendre kaka na motu oyo ndenge bosola na ye okoki koedike mbwa na yo mosusu atai okoki koedike mbwa na yo mosusu eyakaka kaka okoki koedike mbwa na yo na komaîtrise c'est-à-dire yakanga kaka maîtrise yo c'est-à-dire ke mbwa bakomisaka ye lolenge yo lingi akoma mbwa bakomisaka ye bongo parceke mbwa wana aza nanu chien police parce que mbwa wana ifo bato bacomprendre buladoko wana bakopla ye na lu ifo bato bacomprendre très bien mbwa bakoplaka ye ku swat na léopard bakoplaka mpe mbwa bakoplaka mbwa na lu buladoko wana aza bambwa bakopla na lu donc bazwi semence ya lu bazwi semence ya mbwa nde esalaka buladoko wana comportement na ye azalaka ndenge moko kaka na lu il faut bato bacomprendre eloko moko exemple bato babokola bangombe bayebi eloko na oloba soki oke na bakrade ya bangombe ngombe mpe asakuplaka na mpakasa ngombe asakuplaka mpe na mpakasa ngombe donc ngombe na mpakasa asakuplaka na ngombe ya mwasi donc soki baboti mwana comportement ya mwana wana ezalaka ya ngombe te donc comportement ya mwana wana ezalaka comportement ya mpakasa okomona ngombe wana bandobunda mingi na kata grade to babuladoko wana baza bambwa oyo bakupla bango na balu c'est-à-dire ke akokoma molai mpenza te akokoma molai akokoma bongo te akosuka na mokuse wana mais aza très méchant sikoyo très méchant ye bebe azali koko ya kolo lupangu c'est ça bebe azali koko ya kolo lipango wana donc papa abokolaka mbwa mwana na ye ya mwasi nde mwana na ye ye wana bali très bien bo sikoyo esuki ndenge nini bango na leta ake nango ndenge nini leta makambo wana kikolo lipango ya kikoko wana etali ete justice ya mbwa na kata RDC ezali justice ya mbwa soki okomi exemple mbwa na sui motu nga naza na mbwa soki mbwa na ya sui motu probleme ezaki na kongo nyonso to ezala kokufa eloko ya liboso basengaka mokanda oyo ozwilaka mbwa wana azwakaka traitement c'est ça eloko ya liboso basengaka na la police na justice yango wana to soki ozota na mokanda te tofils justice akontaka ke mbwa wana aza na rashe il faut mpe tocomprendre eloko moko mbwa wana façon ya réaction na ye façon ya koagir na ye parce que nga naza moto naza pena didomaine façon ya koagir ya mbwa wana ezomonana ke mbwa wana aza na maladi ezomonana ke mbwa wana aza na rashe ekomisaka mpe mbwa lokwa liboma ekomisaka mpe liboma mbwa azalaka susu na contrôle ya kolo na ye te mbwa asesakrifiyaki nao na kati ya lipango en tout cas asesakrifiyaka botoli mwana na monoko ya mbwa
azana pour me maye na ndenge mo éducation to mo bongo ana poto ko zo ana poto to mona mutu aza avec azotambola na mbwa azolakisa ye akoki magasin so miloko mbwa so seti na ndako tu vois omwana batangisaka ye mbwa so oyebisi ayoki kopepesi enveloppe obi kelekele otika enveloppe na appartement boye mbwa akilika tiki enveloppe na appartement na je sache oyo ke mbwa bona poubelle mbwa kitaki mbwa na poubelle tu vois lakini eza bongo te bango bakozoka mbwa mpo babokola mbwa ayebi sota mbwa nini te afanda na mutu mbwa nini azaka mbwa oyo alingaka kale mbwa oyo aza affectueux bayebi eloko wana te bango ka bibokolola bokolo c'est ça aza na mbwa dadi na orecord yo nini tozali toosola ana sikoyo mbwa nango bakeza mbwa ya kindoki te selo yo mbwa wana aza mbwa ya kindoki te papa toza quand même baafricain mbwa wana babengaki pitbull donc aza mbwa moko azaka agressif omoni na poto ntango babokolaka mbwa wana bayebi na façon nini baedikaka mbwa wana mpo azala agressif te soki otali caractère ya mbwa wana aza mbwa moko aza agressif azaka teti aza mpe intelligent aza mpe amical affectueux aussi loyal comique obéissant doux courageux mais il faut koédike ye po bacaractère wana ebima soki oédike mbwa wana te longa na kino ozwi mbwa oyebi ntina mbwa te ok type ya mbwa wana aza mbwa mo aza agressif aza na tete ok sikoy po akoma na bacaractère mo akofanda na moto akoma na bacaractère mo résolu intelligent amical affectueux loyal comique obéissant doux courageux ezosenga siko azwa forme ya éducation moko boye po afanda na bato eyo oyebi ndenge koédike mbwa te somika mbwa ozobokola mbwa akoli okozwa baconséquence wana bazwi rien à voir likama lindoki eza ngo likama lindoki eza type ya mbwa wana azalaka nde bongo caractère nde azalaka nde bongo c'est ça sikoyo mpe bamisu balobi ke o mbwa wana azalaki na nzela bana ntongo aliaki te ntango amoni mama na osukola mwana ayoki nzela yango alie ye wana eza lokuta soki otali image wana komona alie te aégorge nde mwana wana alie te papa sikoyo so peut-être aza genre bambwa wana normal ifala gorge normal ifala lia ye comment ye mbwa alie mutu te ma gorge mo te eza kindoki eza na kati eza kindoki te mbwa wana aboma bato kaka na Congo te mbwa wana aboma bato même na France awa aboma bato même na France awa mbwa wana aboma mutu na Afrique d'ici mbwa wana aboma mutu na Australie mbwa wana aboma mutu na mboka nini susu aussi je m'abuse pas Allemagne so botali même sur internet bomona d'information mbwa wana eza forme mbwa wana azala mbwa moko aza agressif azala teki bomoni ntango olinga bapete na kokotene kaka eza forme mbwa wana mais sikoyo bazwaka nde temps sikoyo nde ya koédike mbwa wana mais ils ont pas eu le temps ya koédike yango mbwa akomi agressif comme ça donc eza caractère na ye rien à voir na likama lindoki mpona na kongo ezalaka soki ka likama moko so likambo esali lindoki so lindoki non donc nde bambwa wana ndenge eza wana soki moto asomi mbwa wana ifala adike mbwa wana omoi moto so asomi mbwa ye moto akoédike te eza na bacentre approprié nde na bapoto awa bakenda kozwa éducation parce que na poto awa moto aza aveugle akozwa mbwa azotambola na ye akomate na bit akomema ye na marché asolo biloko akozonga nde na ndako akopesa meme courrier aye kotika courrier mbwa azosala makambo nyonso mpona nini mpo bakendaka baklase baedikaka bango bapesaka bango baformation ndenge ya kofanda na moto na kongo eza au contraire ozwi kaka mbwa oyebi tipe ya mbwa te olingi bokolaka mbwa mpo moni ta mosu na forme moko boye mais oyebi te caractère ya mbwa wana suite nango ezalaka nini mpo fanda na ye c'est ça le problème wow sikoyo ngolo bakende na kongo wana bacentre oyo edikaka bambwa eza bi eza te mpo na poto olobi eza me na kini kuna nayebi te soki eza bi eza te na kongo eza te mpo so ezalaki nde bato bamema bambwa ata kutu meme ezalaki na nzala ya kongo kolia kutu eza mpasi nga nango bafutela mbwa soki mindela palo soki je sais pas baobenga yango soki fre nini mpo mbwa azala édike je ne pense pas wow ok donc eza nango mbwa eza nango te ke ondoko na bango akotelaki ye bona bandeko na nga balobi ke na bambwa nyonso atu na bambwa nyonso bandeko na ngai il faut koédike bambwa wana
tomoni bandeko na biso babake oza kindoki mwasi wana aza kindoki ndoko na bango akoteli bambwa balobi mbwa wana aza ne mbwa ya ndoki te papa nange ekataki donc mbwa wana eza nango mbwa ya kindoki to ndoko na bango akote tata mwasi aza mbwa moko boye ifa kodike ava kobokole nanu aza mbwa kindoki te omoni na bakongo ezalaka kaka kindoki alo batiaka kindoki omoni na kongo nde na lobafa te mosusu afuti balie elwa naturele yalaka na kongo makambo nyonso batiaka kindoki donc eza nango baka bakindoki te mbwa wana aza mbwa moko azali mal appris aza mbwa moko bazaki tante ya koyeba type ya mbwa nini bakofana na ye parce que mbwa wana meme na poto awa ntango basombaka bato nyonso te basombaka ye basombaka ye ah bon po resir kosomba ye yo moko oyeba sikoyo kotika ye na bacentre eza approprie koyi koedike ye akoma amical quoi parce que aza mbwa moko de nature aza agressif azaka mbwa moko ya teti mais sikoyo na kongo nde bayebali te bazwa kaka bibokolela ya mbwa yango wana suite ya makambo wana bamoni yango to rien à voir na makambo ya kindoki papa osolo bango mpoza na poto te pa biso tomoni oke eza kindoki non eza makambo ya kindoki te makambo ezalaka na kongo ezalaka kindoki yo mona deja moto akufi na kongo akufi babia nzambe azwa lokumu akufi liwa naturel no moto nyonso akufaka kaka baliaka ye donc nzambe oyo asala liwa naturel na kongo la mort naturelle n'existe plus de komaka mosusu akufi balie ye mosusu akufi balie ndenge moko mpe mwana na balie akoti oyo kindoki akoti na mbwa donc mbwa akoti na ndoki akoti na mbwa po alia mwana n'importe quoi bato bayebi tipe ya mbwa wana bakoloba makambo wana te baloba makambo wana te bayebi ne te yango bakoloba ni n'importe quoi seke bato mpe basombaki mpe bakolo mbwa wana se bayebai mpe teke basombi tipe ya mbwa moko bazalaka méchant bayebaki mpe te so totali bien bayebaki te mpe soki bayebaki mbwa wana balinga basomba ye te donc balandaki kaka forme ya mbwa wana lokwa aza kitoko lokwa aza monoko soki ndenge nini bango balandaki kaka bongo bote ya mbwa ok awa na poto so olingi osomba mbwa baoyebi biso caractère ya mbwa omoni mbwa aza boye mbwa aza boye omoni tipe ya mbwa aza boye tipe ya mbwa aza boye bayebi biso caractère ya mbwa mpe moyena yango nde mbwa aokende baformation moko boye oza comprendre asan sortir napesa neti exemple eza na bambwa congo bazwaka bavaccin te me bambwa poto bazwaka vaccin oza comprendre mwana wana soki ke akufaki te soki ekote moko ya mabe te po akufa uswati na lokolo alinga atika rage na mwana wana pourquoi alinga atika rage parce que bambwa ya congo bazwaka bavaccin te mais na poto c'est autrement mbwa akoswa mutu par kanda mais mutu aza na conséquence moko te soki asui yo soit na lokolo parce que mbwa azwaka traitement aotikela mutu maladi te atikela mutu rage aotikela mutu te mais na congo ezalaka nango te nga nango mpenza nazobisa yo kobebisa mbongo na ye po akende kotika mbwa na ye azwa vaccin kolia kuta congo kuta eza pasi donc c'est ça babio mosusu bazokotisa wana basosusu wana azoyokayoka na bato baloba n'importe quoi na bayoutube tout bazoloba makambo bayebi na bango te yango baloba makambo mpo baloba kaka po basepesa monoko pa fase mosusu alobi ete o mwana wana ndeko na ye alotaki mabe ezaka biloko bakindoki ya famille tout ça nga soki nazokamba ndongo olobake ezala basorte ya mbwaka mpe baliboso nayoka yango luta mabe te nayebaka te ke ezala bambwa basorte ya mbwa baza aboyaboyabo baliboso mpe nayoka yango awa na kati ya mabi ya Star TV eza baliboso sikoyo ye alotaki mabe po bango balotaka mabe balotaka malamu te balotaka mabe donc soki ye alotaki mabe estce nanango moto aza témoin ya ndoto oyo ye alotaki ya mabe oyo balalaki nde na butu aza témoin ya ndoto wana akoloba nde mpe di n'importe quoi bilobela wamilatisaka ondire soki ye prophète mpona kongo ekoma kaka moto soki alobi akomi prophète alingai baprophète ya famille na bango alotaki mabe ntango alotaki mabe alobaki yango te poani kaka ntango atu wana esalami nde akoma ya koloba oyo alotaki mabe n'importe quoi alotaki mabe ya mabe donc mpe soki oyebisa explike nde ntango alotaki omona mpe ezocorrespondre te mpe na ate yango esalami bango balotaka kaka mabe sikoyo conseil nde opesa bandeko babokola bambwa bibokola mwanza conseil nga na opesa bato babokolaka mbwa d'abord mpo osomba ntango olingi osomba mbwa obokola mbwa bon
yango na lobi kaka omoni na poto awa eza na bacentre oyo etekaka mbwa parce que yo osomba kaka mbwa te pa ya voisin soki na ete awa eza na baplace oyo bato basombaka mbwa ntango ke osomba mbwa bakoexplike yo type ya mbwa baoyo biso ndenge nini okosala parce que awa mbwa aza na mokanda mais na kongo mbwa na mokanda te awa mbwa aza na mokanda mbwa aza na carte na ye ya maladi ya vaccin aza nango na poto awa parce que mbwa aza na identité mais na kongo te na kongo so osomba mbwa toboyi te obokola mbwa mais quand même eza na hôpital ya bambwa ya ali mema quand même mbwa na yo azwa vaccin mpe eloko ya koyeba ya liboso ntango olingi osomba mbwa tuna bato bayebi baexplike yo meme bato ya poto ya bandeko na poto bandeko nyonso ya poto te bana connaissance oyo okoki kobenga meme bacabinet ya bambwa eza nango meme na poto obino nasomi mbwa ya boye conseil nini bokopesanga ofi baconseil bapesa baconseil osombi mbo osombi fo bana kovivre boye parce que meme awa meme biloko ya mbwa okosombelaka mbwa biloko nyonso te eza bambwa eya lokola ndeti moto mosusu aliaka na ye aliaka nguba te azalaka allergique na nguba moto mosusu aliaka fufu te ya semoule aza allergique na forme ya semoule mbwa mpe aza mpengo po mbwa aza na medecin po ayeba biloko nini ya kolia mais kuna ezalaka te lakini ezalaka te ozwi bakokolo soki basalite ya thomson opesi mbwa ozwi soki mbisa nzombo opesi mbwa ozwi fufu opesi mbwa to biloko nyonso ozopesa mbwa biloko nyonso opesa mbwa ozoyeba te eloko nyonso ezokoseme na kati ya nzoto ya mbwa c'est ça mbwa mpe akocreye bamaladi mosusu bambwa akoki koagrese motu akoswa motu maladi nini akotikela etu vaccin motu eza mbwa siko dépense ya mbwa soki okoki kondima dépense ya mbwa kosomba mbwa te okokwela mpe babene lokola moto akweli yeno bazoloba bato mosusu bazoloba kutu aza moto afami ezala bongo mersoki azali bie moto mosusu azolekela mais amona makambo na ye amona makambo na siko place leta siko abimaka yango wana otuna siko karte ya vaccin ya mbwa otuna ye bamakambo ebele place siko akotela miso yango mpe nanga naloba soki boye eluka leta azwa bamesure mosusu bato babokola bambwa nesusu ifale bazala babengaka nini basala barenseignement ya bambwa omoni leta na biso aza nde leta moyo ezala responsable po akozwa badécision te po mbwa oyo abomi moto yango ata kozwa badécision na bazwa yango ya fa po eza leta l'État a beaucoup de décisions mais on a émotion. Bon. Est-ce que ça n'a pas de loi? D'habiter la Congo, ça n'a pas de loi. Où est allé mon toit, ça beaucoup d'emploi. Éviter. Ma député n'a besoin de parlement. À Kenaga, vous mettez ma boue là, la pongi. Est-ce que ma boue la rapé? Quand même, on crée ma loi, mon coboy, pour la battre, on va beaucoup d'emploi. N'était quoi? Et ça, matière n'a pas si bon. Ofandi pour raisonner non balwa ni to ko créer pour la bateau ba bokola kambwa ba critère nini oyo mutu oyo asomi mbwa mutu oyo ali ko soma mbwa ko za nango ozo comprendre ba biloko na nyonso eza ba ko créer balwa matière yango na pesi bango so bazo landa émission oyo tant so bazo luka ba balwa comme ça au créer voilà ba luka balwa au créer pour la bateau ba bokola kambwa parce que so eza ba loi oyo bato babokola bambwa ndeti mbwa oyo abomi mutu na balwa na bakoyeba siko mutu wana akozwi nini ese akodédommage famille wana ese akosala nini mpo na famille wana soki balwa ezali yango nde sikoyo ekosécurize sikoyo victime oyo akweli problème wana mais soki balwa eza te bakokendeka na balwa lukuta obomi mutu soki obomi mutu basala boye non mais balwa oyo mutu oyo babomi na mbwa elobi nini. Est-ce que na Congo ezali? Je pense pas. C'est ça. Mais si on a si on a un pays développé, biloko nyonso wana eza prévu. Wow. Bon, c'est ça maman Bia Star. Sikoyo mpona gouvernement na mbwa wana ba aswe mwana ya gouvernement no maza na droit ya kokune bembe wana bien ndeni bieka ba famille wana selon yo. Parce que tomona na baka oyo na bapoto soki mbwa elo mo esalami l'État doit charger à kundi mwana futi pe famille wana siko pa na gouvernement na biso na ebite idée ne kokose abelo ne kokon loba pote basunga famille wana pe
ndeko na star nakosa ote mwana wana akeneka kwa keneka bongo feli peut-être muta ko sunga ye na mawa mama Oliva zanga na mo peut-être akoko luka sunga famille wana mais à part ça gouvernement na biso za gouvernement irresponsable ya wana zo bisa yo ke dans zone ko bisa OK na éviter ceux qui ont la loi ou ils ont protéger bana makambo wana ceux qui ont la loi ils ont protéger makambo wana ceux qui ont la loi elobiki na bakawana l'état ko zo charge biloko wana bon on doit charge mais na ndenge na ebeli mboka wana mwana wana akenda eka perte ka bongo histoire pesini ceux qui battent monter mama wate ba kobima po bazwa ba charge ya famille wana donc mwana wana akunda makala bongo tamu chupe akena morgue mbongo ko bimisere na morgue yake mbongo kwa mbome zake tebimba kama kaunile kana mboka wana ndoka na biso ba responsable na biso baza tellement ba irresponsable na yebi na ngelo komoko ko sala mate soki ba o ba ola na mission bato ya mawa na kaone salami pour toucher bato bele ou ya ko même charge ya mwana mwasi wana pona mwana naye pona ko mona famille wana tendenge za bongo na mwana wana na mwana mwasi wana o ba bomeni mwana on dira ça nene lote parce que kamo ko imprévu moko ko ibongo bon soki l'état ko charge na ngo gloire à Dieu mais na ndenge na yebeli l'état to beta masolo o sa ne lote soki bato musu ba ko intervenir te lokola mama mawa mama oli na bato musu to mona ba intervenir na bakao merci maman papa sorry vraiment tout nos questions ya suka sikola bandeko babokolaka bambwa eloko nini conseil nyoko kopesa bango po te bayeba ke mbala nsima eloko ekomela lisusu bafamille moko te conseil nyoko kopesa bandeko nyonso oyo babokolaka bambwa nga conseil na kopesa bato oyo babokolaka bambwa obie mutu oyo alingi kosomba mbwa donc bayeba batia na mutu na bango mbwa nyonso basombake bisombela te oyeba type ya mbwa oyo ozosomba c'est très important ok pour oyeba type ya mbwa oyo olingi kosomba mpo bokola mpe bino bato bobokolaka bambwa bomoni déjà ka oyo ndenge esalami mbwa na yo mpe mokolo mosu akoboma moto yebela donc na minute oyo mbwa wana azaka meme rekoni na leta mbwa na yo bon nayebi te soki mibeko ezali ke mbwa akozala rekoni na leta la je sais pas mais soki mibeko ezali bato mosusu mpe mibeko kozala ata mosusu bato barespecte yango te mais na bato bayoka émission oyo luka mbwa na yo azala mpenza en règle ntango azoloba mbwa azala en règle na sens que donc azala bavaccin na ye mbwa azala rekoni même na leta bayebi ozalaka na mbwa ozala protégé au cas où likambo moko esalami ekozala likambo moko désolant mais quand même yo kozala protégé po mbwa na yo quand même aza rekoni mbwa na yo aza bavaccin na ye eza a jour conseil na kopesaka yango wana papa na kati oyo te place wana olobi ke oyo baza na bambwa bapesa bambwa na bango bavaccin ko biso toyebi na Kinshasa bato ebele bakoma kolia bambwa sikoyo soki pase ke mbwa oyo bato yebi ke bakolia yango injure so bapesa yango vaccin ipareti ebebisaka banzoto ya bato yango ntango mosusu bapesaka bambwa bavaccin te babi ke anytime bakoki bambwa na bango bakoki kolia yango ekosala bongo mpe ke bakoki koboya kopesa bambwa na bango bavaccin te bon omoni yango nazoloba omoni tellement congolais aza na ye ka congolais yango nomoni amaka na makambo na kicongolais bo excuse nga terme moi je suis congolais mais des fois nazala contre babiloko mosusu esalamaka donc mbwa aza mosuni ya kolia te en réalité mbwa aza nyama moko ya accompagnement ya mutu aza nyama moko afanda na mutu yo komisi mbwa lokola bilei na oyo ya kolia bon sikoyo bato mosusu baboma bambwa bato ntango baliaki nayebi te so bakenda kosala motu suni wana teste mpona koyeba ke mosuni oyo ezwa vaccin tolia yango te mosuni oyo nde ezwa vaccin te tolia nayebi te soki bazalaka na miso ya kodetecte biloko wana soki bazalaka na miso ya kodetecte biloko wana te loki vedi balia mpe bambwa mosusu bazwa vaccin donc soki balia bambwa mosusu bazwa vaccin bakufa te donc bapesa mpe bambwa na bango bavaccin mpona koprotege oyo ezali bato mosusu mpo mbwa wana akoswa motu atikela motu maladi te o mokolo akozala mposa na ye akolia yango ezosala eloko te mpo aliane mpe bambwa mosusu bazwa bavaccin donc conseil na koloba yango wana
Donc balongola là qui bo senzi oyo nous les Congolais to ara nango. Donc ils ont beaucoup la mboa. Odi mboa ana maladie wa bengi rage. Donc pour protéger la population, moi na yo koka azo quand même vaccin pour protéger oyo bazali bande ko so za na mboa ya bande ko na yo. Oboya ko pesa mboa na yo vaccin te pour za musunyo zo ba de la kolia. Pour les qui bo senzi, les qui bo niama, ya qui bo moto te. Ok, merci beaucoup papa. Nzamba pambola yo na ta ozu ya expliquer biso na kata mabi ya Star TV comment tokoki ko sala pona nini pona protéger bamboa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On appelle la CPI. On appelle si où les alliés abonnés nous sur mabi ya Star. Bonsoir na bango, bon dimanche. On est ensemble. Merci. Au revoir. Ok, au revoir, bye bye. Bye. Merci beaucoup famille na moto so alandi bandi oyo to baka bande kolanga to za na assurance na biso ya vie na assurance na biso ya malade va s'intéresser contactez toujours Mabi à Star TV pourquoi pas na passer le numéro ya ndekla biso ya Nika Sira babi kuna bande kolanga eratakate babi so bande kolanga to za na groupe na biso ya WhatsApp babi so ko s'intéresser bande kolanga numéro téléphone bo mona na écran na bino ezali numéro ya WhatsApp na biso ya groupe bande kolanga contactez toujours Mabi à Star TV Mabi à Star TV na demeure na kata groupe na bino groupe na biso bande kolanga objectif na biso ezali ya kosungana. Pourquoi pas te sur entre biso na biso yango na kata coupe semaine de konanga to chaka ba cotisation batakini ba chaka $5 biso batapoto chaka $20 pa matembongo wana bande konanga ekota na caisse soki moto moka zui problème na kata coupe na semaine de konanga pourquoi pas to aider pourquoi pas to ça bande konanga yona bi merci beaucoup na o partager vidéo merci beaucoup na o aimer vidéo nzamba lo la sala biso bolamu soki likamisa la comité na biso pourquoi pas to lobelango pourquoi pas to laksango comme habitude j'espère que na lobel lock babi mama yomi yebela yo muto bokola kabambwe bibokola mwanza yo muto bokola kabane bibokola mwanza bande kolanga ka oyo epesa biso leçon na asi na lobel loko ba gros bisous to mona limbala sima ceux qui actualité monsieur ezali ba maman ba papa pourquoi pas to le kanalango to lobelango comme habitude merci beaucoup ba gros bisous na moto so lingala Star babi à l'anniversaire la Star ezali le 11 mars na bolingo na bino ebika lingala Star fasa lo balangi komala e bande kolanga numéro de téléphone ngane ezali WhatsApp pourquoi pas aussi la vidéo pourquoi pas otine la cadeau babi la Star a senti kazala bande connaît na kati ya réseaux sociaux j'espère na le bel gros bisous bye bye. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Ya biso esika ngoye. Bon mona ba Star tu boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba boninga ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Ya ngwana ya bino na koka sentiment. Tinga sona ba kalika mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Songo bo shanyo kansika biya ngana ringia. Bani ya kami kopesa nga pasadi. Wa